tapoter maman nangaye. Bonsoir maman Betty. Bon, tout le monde Béleni, ça va Béleni? Pour nous c'est bon? Très bien. Béleni, pour nous c'est bon? Michel, c'est bon? Michel, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Moi je pense que tu mais la sauté maman Betty organise une histoire. Bonsoir maman Betty, la force tranquille. Bonsoir papa. Vous excusez-moi, je n'ai pas de live. Ils ont fait un live. Mon est parce que na yekin, c'est dans un kin, n'était ce chaleur et mon est kaukanga. En fait, Juma, on a habité Mgo là, t'es bien Juma, Mohamed Juma. Avant dans la Jamaïque, Jamaïque. Ma parents m'avaient dans Jamaïque. Maman bon te kaba kabelo. Jamaïque ya mboka ou bien Jamaïque ya nini ya balabala. Ya Kitambo. Voilà. Et maman bon te kaba kabelo na Zando. En fait, petit frère Nabiso, na moi comme Judith. Judith, na comment ça s'appelle Kevin. Balobi basala makambo ya voyage. Juma, abanotanga na Bélarussie. Juma kosi bango azali na ba faux papier ya Algérie, ya Bélarussie, carte d'étudiant. Azaki on dit ba papier ya ba pays un peu 3 ou 4 comme ça. Le roi batakin o ba voyager te, moi ba yeba ke za ba faux papier ezate. Akosi bango ke ya za l'agence, asala makambo voyage, a reko faire voyager ces balles. Or, Serge Judith tu vois mutu ndeko bimisa ba faux visa ya Bélarussie. Juma abimi le quoi yé mutu asala makambo ya Bélarussie. Ba pesa Juma mbongo on pas faire voyager bana misato. Na bana misato o bakendaki Bélarussie abisi biso boimbongo bozo pesa ba koma na Bélarussie se balongo na Bélarussie akokote bango Pologne ya kosi biso ya ka ba poto akenda ba Pologne abimisa ba tloka bangulu quoi amema bango Pologne Allemagne ba se démerder ndeni ba okini bana ba na Bélarussie ba koma na Bélarussie comme une réalité musu maman Betty s'il te plaît okini moi un peu rapide parce que où ils ont matière ba ndeko ba okata ba page ba kataka na mata ba live te papa ezala pena poser c'est-à-dire il y en a Juma oyebaki Juma et pas un ndeko na yo c'est ça leki na mobali ninja leki na mobali ninja mobali asali binoke bo yeba na pour makamba voyage voilà yeta na bimise bomba banikanda lokuta vike bomba voyage te moi ba yeba ezate ba croire akosi bango ke avant Bélarussie ça bon Bélarussie Pologne bah comme Allemagne après bah c'est démerdé donc à partir Allemagne bah c'est démerdé mais mais bango ti Pologne après ce qu'il y a sur la route la bis ya butu pas mais bango na Pologne en tout cas tu y que ça m'a lokuta bana ba comme na Bélarussie maman Betty ça la pose ça la nous poser tout mais la chose ça nous poser pour na bana misa je sais bino combien na mutu moko sengara à part billet à sengara 2500 à part billet pour bango mo pe ka bat basomba billet. Ok, c'est-à-dire 2500 na mutu moko na voilà. Mais il faut visa ya Bélarussie hein bon bazwa qui chance quand même ba lekay na on. Deni boyeba ki ba faux visa. Deni boyeba ki mobile nga az informaticien, az attaché de presse ya pasteur de la foi. Ayebi ko checker le ko visa lokuta. Mais bana basi ba voyager ki tango a checker visa parce que abibisa ki sous visa mususu ya lokuta ya Georgie. Là c'est ça qui bana msuba kendete ya Georgie donc ba checker ba visa wana ndeko mona ke na wana na wa bimisa ki ya sima ezaki ba visa lokuta ok ça dit bino tango wana comprendre tango passé abimisa bino visa wana azaka pe na Bélarussie ngo ou bien boyeba kala biso ko toyebete ka yepa tanga kuna ya ba nova na kuna ta nota utaki Algérie mboka ba Congolais ba kedambi Tunisie Tunisie ya utaka Tunisie et simbité il y a pas no lukanzela poto en fait alukanzela poto ambo il y a pas no lukanzela poto abano travailler na garçon moko aza mutabélarussie kuna comme Christophe Christophe mutosiko abande ko sela bana inscription na université kuna Bélarussie bana en fait au début ezaki bana baoya lokwa étudiant après ya kobimisa bango bake Pologne après Pologne ba komi na Allemagne ba se démerder bon biso to déjà que Pologne c'est nous comme déjà Pologne et c'est déjà bien parce que en côté voilà en côté Allemagne la facilité il y aura pas de problème pour biso dans en France. OK à sali voyage ba taliboso temps ba komi na Bélarussie bana ba ko découvrir que Juma ye moko az étudiant à côté ka libala pas fi moko ya mboka wana ya russe ba côté ka libala oui, il y a mon délai, moi, c'est un nene, boy. Oh, c'est pas vrai. C'est un Juma, à côté de Libala, pas maman, mon délai, mon nene, boy. Moi, j'ai une fille, moi, il y a mon délai, il y a mon nene, il me demandait quoi héberger.
Il y a un hébergé Juma. Voilà. Azaki Mario. Bon, on a habité ce Mario, mais quand il a pas voilà moi voilà. Voilà. Il y a un moment où banga na matana live voilà pour le bamakambo nyo. Ah, vous libre maman, ah vous libre, ah vous libre. Ah, tu es libre maman, tu es libre, c'est-à-dire avec na tranquille, relater biso penda histoire si na niveau au commis au retrouver na live na il y a une analyse. Voilà, tu peux ce parole. Maintenant, à côté de l'Ibala, pas fiwana. Bana toba komi na Bélarussie réalité ba ke mona ya ngote. Il fallait grande sœur ba no foot la bana Minerval. Ce qui Minerval les até ba refoulé aux zonga. Nzele zalaki te ya robima na Bélarussie, akoma na Pologne ndenge ya kosaki. Ba mo ba juma comme kosa ba to te bo banga na bino te ala tseso ba carte d'identité à lokuta o ya salaki na bilonga bana. O non ba kokota Pologne tout ça là. Tant que tout le monde est dans Bélarussie, avant de la réalité qu'il faut foutre à l'université. Déjà, le croyant, le baguette pour l'inscription, il faut inscrire dans Bélarussie. Il faut qu'on foute dans le premier trimestre de l'Alaka. Après, les gens qui ont ils ont le droit d'être étudiants, ils ont le meilleur obimi sabango. Tout ça, il y a confiance, n'importe moi, déjà 3 personnes qui. C'est là que tu es coupé, c'est voilà, tu es coupé, c'est un bon. Il y a petit frère, on a besoin de Ninja, Nancy. Les qui il fallait que tu aies la porte à la Kishasa. Avec ça, il y a Georgie, ma papier à Georgie. Avec ça, ma papier à Georgie, c'est qu'il faut, avant Covid. Ma papier à Georgie, c'est qu'il faut. Bah, la biso, oh, bah, ça qui déjà, bah, côté qui dans la Bélarussie, bah, c'est démerdé, le quoi, Bélarussie, Lituanie. La frontière, bah, na batambola, makolo. D'habitude, c'est pas une histoire à bateau, on va traverser Bélarussie na Lituanie, on va traverser la forêt dans le coin bateau pour y aller aux États-Unis ou au Mexique quoi. La forêt amazonienne, pas côté côté États-Unis. Bana batambola bon bazwa risque bon ba comme na Bélarussie na Lituanie ba kangi bango. Ba o ye faka sala la bango ba kende o mo benga Juma le bezanga été les maître Kevin pour ezaki avocat. Mais Madame Judith, wana na ye na katia kop. Ba komo benga Juma, ba frère na biso ba komo kende ti e pa na bango. Ma Madame Judith abinga te mbongo wana nga salela ki bana liboso, mbongo o ya Georgie, mutazwa ki ngo Juma. On va benga Juma. Juma mutazwa ki on ba pesa adresse na bango. Papa banza mukolo par rapport à maman bango. Papa banza pa mukolo papa ba famille musulmane. Ok, une famille musulmane. Ouais, papa bon a accepté que comme quoi, comme les abongo a au foot en bon. Moi du moment on a le sauté. A au foot en bon accepté. Ça maman Betty, ça pardon, c'est lim sanga. Makamba voyage ba na nini. Pour le retour. Et bandaki avant Covid 2019. Mais atika ki ngote, le ska na koma pona kando na matina live. Au début c'est en 2019. Comme ça, oui, voilà. Après Covid, bah, on a avant Covid. Covid, c'était en 2019. C'était en 2018. Non, 2018. Non. Bah, on va côté en 2018. On va côté en 2019. Covid, écoute, bango. On va côté ça parce que ma papier déjà, c'est à l'Okuta. Oh, il y a Georgie, non, Georgie, je crois, Georgie. Et c'est à l'Okuta. Botin de la photo, il y a M. Gola. Botin de la photo M. Gola. Katakata, tina photo M. Gola. Qui encore? Comment ça s'appelle Michel, faut que tu aies la bottine de l'anga parce que tu ne vas pas comprendre de qui on parle. Ouais. Vas-y, maman. Maintenant, avant que tout le monde visite à l'Okuta, on a des assommés de voyage. Parce que la famille, on a des gens qui sont bien. Tu es juste une jeune fille à Bisso, tu es ici na cop à voyage. Tu es comme ça que mais bon mi balé tu sais que ça sollicite bien le quoi à sa camarade na yo boza la bien naie dans le sens que à ça makambu bien ba on se l'appelle quoi ba camarade mais garçon ayebo lobe ayebo manipuler ba Juma allo ba maman na Juma c'est un manipulateur maman na ngai Juma zo mona wa comme si on peut utiliser nièce na biso pa papier bon on a qui peine pas papier ou ya sala qui non voyager bon biso to ko amona poza voyage na jamais ko sabiso tant ba ko checker ce ko ba papier ba ko mona ki ba papier na wana na oyo ya batabela ya nini ya Georgie eza ba papier ya lokuta Juma mona na lisute to bi positionné so azana Bélarussie to azana na Kinshasa to ba ndona so akepa na bango et papa na bango papa bango accepté comme quoi na ko futa maman bango elle est un peu hein ba maman ba chaud papa bango ta calme maman bon azaki chaud donc pour naie azora part trop ya mwana naie et ça un garçon unique mais azora trop par ya Juma
papa bango andimi ekomi bakomi ake koluka juma papa bakomo compliqué bato likambo bino boacceptaki mpo opesa mbongo bakomo compliqué bato tozali so na trace ya juma te bana bakoti prison na Lituanie na Lituanie non belamisi batraversaki bakoti prison na Lituanie eleki papa eleki tomona juma te juma ye kozonga na Kinshasa aye koutilize niese na biso lisusu ono namoni voyage moko ya États-Unis eloko soki onga na mateli awa namoni voyage moko ya États-Unis me tokoleka yango par soki bakala gwa soki gwa mboka mwa bamexicain boye Guatemala kozala gwa bilo mwa bongo bagwa wana bilo mwa bongo ono voyage babilo mwa boye eza kota bamexique ono eza boye apesi ye plan tokokende tokozavol voilà tokoleka nzela ya Luanda so toleki nzela Luanda apres toke tokóma na Mexique moto aza kozwa biso akosi mwana toyebika bana ya Afrique so aza mposa voyage oyo nyonso olobani na motema moto mwana ye mpa na biso no moto mwa azosala biso voyage ide te ke eza juma moto mwa azosala biso voyage s'il te plaît, comprendre bien. Ça dit, tant que ma sola nini ya Biélorussie, na Lituanie et Sili, au juste sous ma comme sous voyage, sous yanini ya. Voilà, moi na ina cop sous voyage, mais tu es pas été les adjuma. Bon, on met pas comme mes camarades en solo là. Genre, il y a comme moi, on a besoin de confiance. Dans le sens que voilà, Juma, c'était parce que Juma, non, c'est qu'il y a qu'un nabapoto. Juma, ébissé. Qu'on dit qu'on croit tante sinon t'es bazo koso baza pour s'en faire voyager c'est oté même tout ça là bas montage à photo hein à l'accès même monte photo à la tour Eiffel à l'accès photo oui parce que toi ma cambe baby moi n'a pas comment la vérité à l'accès photo à la tour Eiffel genre faut pas croire tante là yo bana on a besoin de faire voyager c'est oté bazo kosa yo moi on a pu assez laisser manipuler après mon voyage moi na essayé biso mbongo oh non faut pas pesa mbongo tout ça là c'est peut-être ce Juma en voutara bato papa to luka pe to yeba te comme tu dis que moi on a déjà grande fille ils a peut-être voyage dans mon cop to luka même pas to yeba que passer biso bato wana ou quoi non mbongo ali boso mbongo ami balé après tu dis oh les klemso mobile wa yara na Juma abi niveau masolo ezokende c'est comme si za masola Juma moi na sawanga ni te za Juma te yebse koloba te ke za nga parce que tante sinon on a bon to bébé na ndinga mabeba okosela na makam moi na croire et comme tu dis moi il faut même abiso oncle na lobi pour azala na France ba oncle na abalu il faut même abiso na bureau en place bozo sala ba démarche entière na biso abise pesa nga numéro ya mutongo ba pesi ni bazana ba numéro te ya kinya bana ba numéro ya kinya te ba pe na ba numéro ya nini te oh Juma tu connais maman Betiko oh M Golo ils appellent numéro Afrique d'ici oh non tous en agence na biso za na victoire bo banga te eza vraiment makambo sérieux on ba na ngazwa bango na moral genre ouais na pe na côté sa famille na mais bo ibisanga ndeni ni bo sala makambo te voyage ça en tout cas visa penezo bima itinéraire déjà bo le kaso Guadana nini ba koleka to so ba nzela forêt bakufaka oh non c'est pas ça bakokebie to na mutu na biso oyo bakanga biso photo c'est to komi na ngamu na frontière ako bazokomela nga aza ndeko na ye soko aza ndeko ne talinga te baolekisa na frontière mutu akozwa bango parti ya frontière akotisa bango kuna y aura pas de problème tout Rwanda ebisi siko moi Maman bloqué non nani modérateur bocha la photo na photo te modérateur bocha photo nani ya M Gola pour nazo ko photo te j'arrive pas akosi mwana et na ngambo kuna bazwa bango bazala bien ayebisi voir même mwana ba salaire ba pesa tant to comme aux États-Unis musala mbala moko do kwa truc Guatemala nini wana directement ba kati na ngambo États-Unis musala comme aux infirmières aux musala alambi mwana mutu le message dans moi déranger là vous aussi le message ko bazotinda ba message na WhatsApp bazobinga na alobeza ndeko na ye bien le bac wana lokuta mama okipe wana bloko te mama okipe bloko na te wana ba mbouye le bon maman après alobi na ngambu kuna so ba komi bazwa bango bazala l'aise tout ça là OK il y a pas de souci ba pesi ba bon date à voyage apesi
papier moko o no papier o yon to katisa so na Angola tozo Angola non Gabon Angola après to ke soki Guatemala nini to ndo zela to pesi mbongo na mbongo habillé o ba pesa mbongo habillé ba pesi itinéraire moi na voyager raté bon et ko imbager ti leki en fait ni station sou ya leki ya o wana nga voyager amoni ke makambu e ko mbuzo ba tanga amoni leki na biso na Juma abi oh bazo tuna yo makamba voyage yo lobaki za Juma te or ozosala makambo na Juma mwana azali na short faka funda aloba vérité otindi mwana biso tobine tosi toyebi vérité obika biso na Afrique nde ezala baintimida bana tobeta nini foloba alobi ok bozelaka si na piéger parce que ezali na somme mo befaki abatila ye abengi na téléphone makambo États-Unis ezalaki année nini makambo États-Unis makambo États-Unis 2023 24 Fais pas voyager là. Oui, 23. 24, 24 on est pour Kangi. 23 début, début de 2024. Donc 23, on a été qui. Voilà. C'est-à-dire après escroquerie, il y a Covid-19. Voilà. C'est retrouvé sous le Makambo, il y a les États-Unis. En 2024, oui, Bakangi en 2024, mais il y a escroquerie Mbongo. Parce que je sais qu'il y a fait un kitakin na kuti mwana biso meka voyager bon bakangiye lisolo na bete suka awa bakangaki na 2024 yo kasiko likam papa est-ce likam ekomi leki ko funda tanga fundi mwana zui pression akokite alobi vérité azali na mbongo mafaka baccéder d'après ma voyage na bongo billet fa baccéder mbongo bengi Juma linga mbongo allo ça va tokuta na bon marché abakuta na beau marché na Maingalu bakuta na beau marché na Maingalu a remettre mbongo wana musu Juma beti show et pourtant les banditons mona benga ki avec na tante tanga bisika za mbongo Juma beti show Juma ye tanga ye leki na biso mobile ayebo kumba moto aza moto na ye amemi mwana biso lokola mwana biso za cliente na ye ezeka nyoso baye ba diskeni nde bozo la Juma azana zoyeba makambo na oloba deke biso mobala mimi pe na moto ayepe atike misusu de bazaki na kati ya nganda wana mwana totala na ba film misusu bazali na kati ya nganda bana nzi ba masanga ya yebite Juma kota se na kosi na no zonga na retour na zonga poto te na fia bana nzamba lola témoin Juma akoti ne baba njo vanda ba lek na biso ba brutaliser lek na biso tolo ba ninza na beta Juma même munoko comme za munoko musunye apanjake même munoko a beta hélico omoni parce que vidéo ba film ka nga na bisa ba on se ba porter nos plaintes ba kokanga bino parce que vous avez la droite et la preuve nde ba banga ba film nde ba menacer ba police ba kebenga ba policier ba ye ba kangi ba beta Juma ba kangi na société ya beau marché or mama na bango soki pesa likangu na ye soki noko na bango azan moi soki major na ndolo Major mal à l'aise, comme on est major mal à l'aise. Nandolo. Major mal à l'aise, wana. Attends, bakangi Juma, des arrosés na droit ya ko benga. Faut benga mutu moko lo bakangi. Juma bandolo bon non, benga mama yeka mama. Na benga mama. Biso to se ba policier abenga te ba bisa droit na il faut abenga. Ay ko benga mama bon. Tant mama bon wa yi. Aye baina ba FARDC basodo bala travers baina ba FARDC so ipe soit disant non kona bango so ipe likango mama na bango na ebité ba ye wana intimidation ba intimider la police ba police ba lobi no ya sana garde likolo ako ba yo tourner les biso mal ba ye mwana lobi ke to betie ba botole muyibi ba botole mbongo ba téléphone azaki na mbongo ebele ba betie ba menacer tout ça dit mama betie ça ba kangiye bongo oncle la bongo ye akosi makambo bino bobeti boyibe sumbongo ye mwana ngo mutalobi bongo yeboka ninga loba yebi ngate olika ninga loba yebi ngate na live wana alobi pe ka yebi bisote donc bato bazena kina yebi bango te bakangiye awangani même na mwana biso ka yebi ete aza camarade na ete ayebi ete mwana biso ta komi lokwa kizengi yo yebi ngate biote bala moko bika kishasa ndeza na intimidation nani commandant major capitaine mal à l'aise directement bon pesa ye tout ba epela na jeep bazuye bakele na ndolo ezaki territoire na bango bakomi na ndolo victime bakomi ko accuser bakomi ko intimider Juma komi à l'aise mama na bango aye wana boko lela mutu opesa bino mbongo azate batinda bino bopesa mbongo ekomi ya kofinga ne kezongi
po batika Juma lokwa pesa na Congo ça peut quand même na droit quand même na loi voilà na ba loi plutôt il y a maman balobi po babimisa Juma balala na commissariat même na mwana biso to yeba te pourquoi bakangi mwana biso parce que ça victime on non fabimisa lek na biso mobali ninja oya beta ki lokwa panjake munoko fo babimisa ye po ba fo lek na biso ya po batika nièce na biso ba tourner match. Oh. Soki pe na biso bango bazana eloko ndire batana na lema badomina bato. Bango mama bonga bendi mwana biso mupanzi ono ndenge za boye kobanga note makambo eza déjà bien bozo voyager na bino yo signer ka papier awa lobby banda ba démarche na avocat mo raye to ebite so azaki nani avocat ye ono signer ba papier biso moto ndimi que ba osala lo ba démarche ozo kende Juma ndimi ba osala lo ba démarche lobby nango ba libérer Juma kokima Juma kima biso yango wana toluka ba libérer Juma kaka pa mabongo mwana bilo batika mwana mnote ke bato ba libérer Juma ba libérer na ye mutazaki victime mwana biso voilà ba libérer Juma kima et comme ça ba ko luke pa na bango azala raté mama ba ko finga bato toluka Juma le londe na moni pona na yebi kombo OTM masoki Gola to na ndena za ozo de kano ba live na moni baloba makambo je crois ya Kofi comme ça là ba makambo na moi c'est Cindy le cœur lo moi bon to na tali bien na koti na tout ba na somme o Juma ndena sengi démon directement a ignorer ka yebinga te na makambo ne sauti lo ba ka yebinga te donc mbongo na biso ya batumi balé 2500 non 3 personnes d'abord ni sauti 3 personnes d'abord Georgie 2500 3 personnes nièce na elect na ngala ndinga sima wali ngaka ya azali kuna mwana maboko ayeba kuteka zali na zemi abotela na Kishasa donc elle ngasala ya elect na ngala mwana elect na ngala mobali na nièce na biso mbongo na bango alia apesa te aisu kolandela deuxième tour ya nièce na biso manipuler mbongo alobi na biso ke na kopesa bino mbongo wana na mama na bango ba porter garant comme quoi ba pesa biso motilelo amona na te tant ba porter garant na moko bozaki na papier moko asinaki akopesa nombongo beka enomono ba signer papier mais nièce na biso no ministre na te sur l'objet papier apparemment lek na mobala zale wana lobi etikala na ndolo ba signer papier et pas noko na bango etikala na ndolo on a loi to yebi ke jamais membre famille ko sambisa ndiko na ye place ba civil ba place ba soldat ba ke sambisa ba civil c'est-à-dire vous récupérez ata inframo côté na nina na expliquer to zambongo te Juma ki alo ba kenga to benga na numéro ni a bloquer biso nyonso même grande sœur o azali ko to tamusa zo benga ye azo la morale pa pesa mbo a bloquer zamunoko makasi yango temps na moni na live na mati directement Juma na yebika Hollanda live o Juma yo zwa visa ya poto koma kana pays d'Europe loba yo yiba biso mbongo te loba biso mbongo wana to yiba kango yo zwa visa ça fait combien de temps le côté Europe ça fait combien de temps grande sœur nous en Europe ça fait combien de temps le côté Europe comme yo ozo loba pe na biso na islam côté Europe loba yo zwa mbongo na biso te. Bref, papa, en gros, est-ce que biso mbongo ya voyage tu vas toi ba question est-ce que Juma sala makama voyage abandai ko continuer même apparemment bande ko continuer na sima ko kota ba papel okuta comme quoi ba voyager ka ko sadi Juma na za bongo atika jamais koza na Europe ya nini ya Schengen jamais abi msano ba preuve place azala asala ba montage ba billet ya ba nini soit dans le pays d'Europe akeka na statut ya pays moko sur la Bruxelles à Kassali sur la France qui na Tour Eiffel vidéo en direct à tina date ko sadi ba numéro oyo abengela ka ba numéro moko boye ya pays moko boye asala leta maniga azana pays même c'est faisable pourquoi on numéro na fongole le WhatsApp code la pesi okuno fongole ezala bon Juma en Europe hein atina ba benga pourquoi tu vois est-ce qu'il y a une leçon morale au salamutu moyibi munoko makasi ayo pesa sombo na biso momoni est-ce que la beke no matana life na omone non biso tozaki surpris komona ke mama moko mati ozo balika moko bo tozo comprendre que ça solo mais wangana ke yo lingo salir en fait abiki yo lingo salir image na ye na ko salir ye nani papa batebele bazaki na live pourquoi kaye c'est ça yango ils ont la landeli na monye longi kombo ku d'échapper ngapona mina kombo ya Gola te
On est bien comme Mohamed Juma. Maman, bon, c'est la bosse, elle était, je crois, Amina, t'as bien au moins bon. Maman, on a mon coussé, vous êtes teint clair. Papa, on a mon colo par rapport à maman, bon. Maman, bon, t'as été quand on a Zandou, bah, Kabelo. Ok. À la maison, il y avait. C'est-à-dire, maman, on a été quand Kabelo, on a moyibi, tout le babongo. On a qui moyibi. Ah, voilà, bon, on va te bailler. Ngaton et Namatika pour réclamer, bon, on a biso, à pèse. À titre au ça, la genre, c'est comme si, à honnête, à exemplaire, et à couper ça va te conseil, à couper ça va te leçon morale, non. Alors, donc, c'est bon à battre. Alors, il y a un ridicule, qu'on a bien ça, le roi Moutaliboma. Non, Matanani, n'a salir, pourquoi? On a la zone, ma camnabino, théo, ce qui est ou à Rouillon, ce qui est. Yosa Makamwana, Yosa Makamwana, qui est musique. C'est ça, ouais. Siko, bande konayo, aux en apôtres en France. Balé qui n'a eu. Pendant ce temps-là, bande ko luka payé, leki nanga amonaka ye na live moko ezaka live ya nani ntango amonika leki nanga ye azalaki likolo ntango amonika leki nanga ase connecté abimi na live. Oh oui. Tomonaka ye te atuni question mo pourquoi tout ce temps obenganga te na numéro ni. Ntango amoni leki na yo na live moko ase déconnecté maman pa yebi ke ba retourner. Oui, ayebeke tomata ayebeke leki nanga live tomonaka ye te ngaso namoni Juma na okanga ye na pantalon la police moto eyokabola biso apesa biso mbongo na biso. Est-ce que tu penses que maman n'a bêté? Est-ce que tu penses que Juma a besoin de son mbongo belé wana? Tu penses qu'il a besoin de la notion sur a besoin de ça te pas ça dans côté. Donc il y a zwaka mbongo en fait ce que j'avais compris sur azum azora mbongo moto pas mais ka voyage na moko. Alors pour ceux qui ont fait le voyage, azo mais voyage en même temps, soyez au Simba. Au Simba. Après ça biso papa ba après ça moi ba itinéraire ya lokuta comment ko sika sombi billet, mais peut-être ça la billet za billet au bloqué billet. On a exemple pour voyager dans 2 jours en fait pour billet et prix et variété au bloqué en des ala je crois ba billet bon dans l'ozo. Mais c'est quoi ba leki no ba côté ki na ni na nzela ya Biélorussie wana ba université ngo peki ya solo ou bien comment? On comprend nga te expliquer. En fait, azot travaille avec Christophe nani russe mort Christophe. OK. Il y a à l'université, je suis sûr que yem taille avec Christophe que non, to ko sala nini mbongo pour voilà l'en faire voyager bateau. Christophe a la bino homme à salimino inscription, a accepté le dossier la bino après bango kuna ba bisebino ba nete ba visa le coutant so na Christophe ba no bimsa ndenge ba bisebino visa le coutant oroya pe nous enregistré na université. Biélorussie problème na so ba baleka na Biélorussie awa bon yebso bon problème ça au foot université non. Déjà mukanda ba pesa na passe. So aussi so foot te ba refoulé o. Refoulé wa. Voilà, donc ça moi déjà que mbongo c'est bima ke belé. Azaki na short il fallait caraba no foot la bango université et lo ka s'attendait na ngote bana pe na mayele na bango tamba yoki groupement balobi que bat ba ko tanzila ya makulu na Lituanie parce que Lituanie na ici je crois Biélorussie bazali na guerre na bango ba pour les frontières ya Pologne na ya Lituanie le roi donc ba tambola apparemment bon de bana ba expliquer sur tambola ba GPS batamboli makolo kobima Biélorussie ba Zamba malili wana na mutana kuna ba Lituanie na malili ya batambola makolo baninga mususu babima deuxième groupe baboma bango. Oh Jesus. Bato mususu kota na internet lukaka ata histoire ya Biélorussie nde ba étranger bazalaki maltraité oui na Facebook bana le quand même na Facebook bana biso basala ba prison sa mabele moko route Paul na ye et bouja non ba beta oui maltraitance ezali makasi Nicolas Juma. Wow. Mais par la grâce de Dieu grand tiers na Dimaris ko ke kozwa bango tina na Lituanie bakota France. Ah, Bakota France. Ah, gloire à Dieu, merci. Bakota France. Bakota France. Waouh. Après, akero luka bato mususu o bazaki na bango na Lituanie, akosa bango te ye mutakoti ici bango France. Wow, quel escroc. Pour un neve nanga, je sais pas, est-ce que Edia lingo matana live. Mais quand on binge, neve nanga o bazaki ne kuna ko expliquer bino très bien. Soka ko lingo matana live. Na moni mutu ba koplinga na ni elle nourrisson abi kazanda boye bani ozaso inde kona yembe. Oui. Elle nourrisson. Ça la demande elle nourrisson. Mon frère elle nourrisson azara wario na biso. Ça la demande papa. Waouh. Elle nourrisson. Vous qui ça été s'il vous plaît, elle nourrisson azanani azande kona bonde kona. Bino momoni tenenga paniquer na live.
Si on te comprend, tu as commis paniqué, à ceux qui paniquaient, tu ne comprends rien. Elle bonsoir. Allô, Steve. Bonsoir, elle nourrisson. Ouais, boni, boni. Tito Kumba, papa Nangaï. Elle nourrisson, depuis que tu as histoire ma bébé, au béti la solution, papa. Non. Betty, on a comme un ABC. Betty, Bablo, il faut bêter la montée. J'ai dit à matin expliquer bien. Alors, Eddie, nous avons partagé le live. Au matin, on expliqué ma Juma, tu as retrouvé Juma dans live. Donc, des mots qui les ont poussés, ma famille n'a pas mené. Yo m'ont évité. Waouh, je suis choqué. Pardon, matin, on expliqué éclaircir. Live. Bon, c'est la madame. Waouh. Bande ko nga botapoter to comme 100 to tapoter botia ba lion c'est-à-dire botia ba lion iso kitoko boye ndo ne Juma Mohamed comment yango nani de corruption na ba ki il peut plus respecter les musulmans parce que pour la Juma l'occulter les qui Juma papa les fait na euro papa voyager qui na ba Juma go on ça demande mais que ce qu'on mata comme les Carlos comment nani oui Steve Carlos Carlos comme exact Carlos Nyanda na ba Tunis qu'on a to na inde ba fouiller soit ça na Tunis azonga Tunisie Carlos c'est là mukina na batina bakisa bakozela zana na sala ba fouiller ba bien sozaka na Tunis bamettre na biso baumbu baozwaya akomona poto te omoni azotourne otikolela kola na nzela États-Unis okomi so na Tunisie okomona poto te yaka poto. Wow, mokileza mokie Juma mwani makambo osala bongo ya nini ya États-Unis asengako likolo toyi kopesa na babillet yalingi bachiffre moko ba 2500 ba 3500. Bonjour Carlos, bonsoir. Ouais, besoin pour le dérangement parce que moi qui pétante c'est bien pour expliquer mon mbalo Juma. Papa, expliquez biso parce que toujours comprendre que garçon au cause la gagner on a kati makambo ya TikTok na biso ama kama musique awa yaza golwa biso ba warioto emoto sona na biso kana to mesana ko sona bon eko tomber que grande sœur Amati awa akangi ndeko Juma pour escroquer bino mbongo. Mais quand même peut expliquer biso ko relation soit moké maketo qui a sert déjà yo mekano ko expliquer biso moké auto mekamo comprendre il y a tata ou